Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Omonier, kasi aza mukie na muto aza kendele baza mikie ba mibale. Omoni kasi. Ah, OK. Ah. Bismillah. Ya Jamira, grand maître Ujana. Celui-là encore ça la mission de Masiko. Donne-moi la puissance pour dire que ça m'a robanayo. Kubangati, Nkai, Jabira, grand maître, Médié Shekiti. Ndekona yo, Kas, Azanakanda na yo makasi. Kasi, kaka lelo, ozoboma ye.
nazotindela yo mbeli ya nguya. Zwa mbeli wana. Chokite, elingaki oshamba, otumbama. Tala biti. Siki kasi usalaka. Wisa infactions. Nolaksai. Kinana zaya. Ja omona. Ba deshisho ma bere ja ko shwa yo. Point logola yo. Nazana bosenga na yo bitume komi makasi yeko pesa ngai nguya ponga na bunda bitumba oyo nazopesa nguya sonzete oyo tala likolo na loboko ya mwasi. Sikoyo moto na moyibi awa biliaki yo bikoki sikoyo ndeli wana yo Sikipua nini Satana asakana ngai Seigneur. Seigneur, pourquoi nzamba lola we obundela ngai. Nzamba lola na sengi autorité pa ina yo Yesu. Yesu yaka Yesu. Yawe Saint-Esprit na ya fortifier ngai. Yawe Saint-Esprit na pesa nga makasi. Yawe Saint-Esprit na tsanga bonzambe na yo. Yawe Saint-Esprit na tsanga bibunde na yo Yesu. Yawe na yepa na yo Yesu. Na eko sengo seku na yo. Yesu yaka Yesu. Yesu yako no seku na nga. Zamba lola mbele ni Yesu. Na kime pa na yo Yesu. Na eko likelo na yo. Na mbele ni zamba lola. Mimoni sama na venga. Yako na kisa na
Tambe na sengo la disanga na autorité na yo nkolo. La disanga na bebunde na yo. Yawe na bandi kobele la moto na yo Yesu. Moto na tubaka shida ko. Ebanda kokota bisika onyoso suksi ya bitumba oye utaki Yesu. Ebanda kokota Yesu. Ebanda kotumba Yesu. Ebanda ko bebi samisala na bango. Moto yo Yesu. Bisika nyoso bayanga naka. Eza na siama. Eza na siama bele. Na bandi kobele la moto na yo. Ebanda kokota Yesu. Ebanda na kombo na yo Yesu. Moto bonzambe na yo Yesu. Yawe ni abele la kimoto nkolo. Yawe okitisa kimoto. Etumba kikata profeta ba. Moto yo Yesu. Ebanda kokota. Ebanda Boko tombokela na ndako no kasi. Yoko sala nini awa yo ko sala biloko te. Oyebi ke ngonga na salise kasi. Ozana ni Asali ya na yo. yana nga baba Ko sala ya na yo. nazana kali ya na yo. nazana posa ya diama na ngai. Ozo diama pa na ngai. OK voilà, diama zate. Salo yo mo sala. Ah bon? Voilà. Ozoluka guerre. Ozoluka guerre. Guerre 16 ans. Yesu na telemeli molimo nyonso ya kufa na kati ya ndako na ngai. Amen. Obundela ngai. Nzambe alona na sengi autorité epai na yo Yesu. Yesu yaka Yesu. Yawe Saint-Esprit na ya fortifier ngai. Yawe Saint-Esprit na pesa nga makasi. Yawe Saint-Esprit na latanga bonzambe na yo. Yawe Saint-Esprit na latanga bibunde na yo Yesu. Yawe na ye epai na yo Yesu. Yawe Saint-Esprit na latanga bonzambe na yo. Yawe Saint-Esprit na latanga bibunde na yo Yesu. Yawe na ye epai. Ah, grand ciel. Fidèle moto nzambe Lucifer arc-en-ciel yo olingi osakana na ngai nalobi yo olingi osakana na ngai Fidèle kanga mondoko na yo napesaki yo la fois passée mitindo okende okomisila ngai kanyangala kata wana mutu na kufwa mokufi me naza surpris ya koyoka kanyangala kata wana aza kokanga aza kotia makelele na matoi na ngai mpe alingi azangisa ngai Fidèle kimia yo yo arc-en-ciel. Oui, grand maître Fidèle. Nalingaka batu bazanga botosite. Olingi sikoyo otikala bango? Olingi na tika yo sikoyo bongo fino mobimba? Te. Ha? Te. Nayebisa kyo nini? Ha? Soki otosite oyo ngai Fidèle moto nzambe Lucifer nakoloba na yo yambala oyo okotikala kaka ndenge oko. Grand maître Fidèle pardon penza limbisanga grand maître Fidèle. Kanga munoko. Limbisanga penza grand maître na nyonso lingi. Yo kanga bien.
nazopesa chance ya suka ona komisi eza moke me mbala oyo nakolemwisa yo yoka sikoyo mpe ya suka kende yela ngai molimo nalobi kende yela ngai molimo na ye sikoyo kende kai sidedi moto nzambe moto akusangisa bokonzi na ngai kimia Chérie, nafangisi opo nayebiso ati oyo elekaki lobi yo na ndeko na vraimen nasepele nango te esalema elobi bongo pwani natie biloko nabengi yo oye mpe na gentil ofongola mpe biloko olia ntango nabengi kasa ya kolia namoni vraiment imere na yo échangeaki na comprenais vraiment te ezala nini yango problème eza ok rien donc eza te wana aza vraiment petit frère na ngai nakozala na problème abete verrier vraiment ezalaki kaka ntango nayaki nafungoli biloko lorsque apeti oyo esengelaki nalela biloko wana ntango natalaki ezala so yango te nde décourage ngai eza nango te ke oyo tozalaki na problème na petit frère yango naboya kolia non ntango nayaki ntango nafungoli biloko donc nécessaire lisulie te sorti libomi na ngani yango wana vraiment na déplacaki na peut-être ko se soulager mais ezalaki mpenza na sens moko mabe te naomona ndeti problème ezali non eloko te kasi aza petit frère na ngai donc eloko mabe eza traite biso mobale nayebi te d'après ye par exemple yo omonaki baremaki moko mabe esika wana mais eloko ezalaki nango te ye pa yebi eloko nini ese nkalia te a chevi attitude oyo nga namonelaki yo memi na kasi namonaki yango bien te naye mpe bino mibale ifo wana problème te mpona wana vraiment okanisa mabe te chéri yo mobali na ngai ce problème ezalioyebisanga non problème eza te oza vraiment calme na petit frère nga nanga calme me namona clair te nzambe osunga yo osentir calme ozala namona kati ya ndako na biso nakolinga te mabe ezala awa parce que nayebi déjà nini onga na mérité na baréalité ya ndako chéri kaka ndongo olobaki na nga nde mpe naolinga nasalela fo na réalise maloba na yo etaki mwasi na ngai olobi na ngai kino napesi ye kaka 7 jours donayebi ke na 7 jours wana nakolinga te yo na nga tobebana mpona mamonike mpe okzalanga alingi bongo otikala biso moko tozala nde tozala tozala idemika tozalelaka c'est comme ça continue ambiance na biso Oui. Viens s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Oui. Fania. Excuse, hein? Excusez-moi, nous avons kati yo makambo noko bana sala kuna. Na bengo pato solo. Pas de problème. Nani nazana bino awa na mwasa yana. Na yo kwa mama na bino nde tufanya na. So na moni problème ngolo. Je wana na lambi na boseli bino biloko bien. Na teli bino na mesa. Na bengi ya na yo aye afongoli oka na bengi yo po ye batitide vraiment ya bino mbali namonaki yango bien te tout justement ezalaki apeti ya kolia ezalaki nga te lokola na mon grand frère aye te c'est pour cela mpe nga mpe nazwaki apeti nga te nde omoni ke non nazomaki na ngai donc
Problème ezali. Parce que problème ezali été beaucoup il était ndeni po tozala na journée wana mosala. Na bimaki na kinege pa mama ni na ye na lambi na teli bino biloko bolie te bo. Bwana mwasi mso o alambe bino biloko bolie obeka na mtu na lamba biloko apeteza atende. Mwasi na biso oto yebi oto bala ezaka kayo. Donc tout justement na mona ki mon grand frère azana petia ko yate ndo moni ki ngai pa petia ni sala ki ngati ko sakete na wana te. Donc être dérangé oté et tumisa oté na ndenge ya mabete. Kande ngo lobi eloko ezate. Na tuni ya na okuna lobi eloko ezate. Eloko pesa na kati. Poso ki likambo ezali be eloko ezali. Ah wala foma bozwa nga mabe. Ça va eloko na bende eloko ya nwana. Merci. Mbeli, mais c'est quoi? Zoba, obéis pas Tony. Hein? Kokanga kanga kanga. Namani madele aba, soko pula, soko misa. Yo moi son beaucoup de ndako ndecho qui parle ôté. Mais c'est quoi ça? Hein? Vous nous sommes boyé quoi? Le bal va pas. Aventurer. C'est ça nous ça raté. Arc-en-ciel, pardon. Kusuma mama bete, pardon. Kanga moko. Oui, loko kemki, ozang sanga kem. Na ebiso kanga moko. Omundu ozang singa kimi, ndena yi a kuna boma yo. Olilinga na kufa. Avanga na kufa. Ngande na ko boma yo. Okosi. Ozana nguya moko te. Parce que Jésus-Christ est l'angomba et Golgotha allons ngabino. Ozala mbuya moko to ezala. Et fait moko ti akosala nga mabe. Parce que aza kati na nga, alevi aza kati na yo.
napesi yo merci parce que défendre ngai Yesu. Yawe napesi yo merci parce que otolinga Yawe na maboko ya banguna Yesu. Yawe zwa lokumu, Yawe zwa mashanzoli, Yawe zwa honneur Yesu. Yawe mokota kokai na yo Yesu. Parce que ceux qui se sont vus, ils allaient qui me confient. Il faut que ça révère. Merci Seigneur. Oui, entrez. Bonjour, frère Daniel. Bonjour. Frère Daniel, à l'instant, la personne bonjour, maman, on dit ma bien été. Hein? Naza nanga bien, maman chrétien. Naza nanga bien. Nazo lingane nabima. Frère Daniel, neka siko. Nana permite pour te faire dans tout solo. To bima. To faire dans tout solo la mon frère Daniel. Non maman, s'il vous plaît. Naza pressé. Non, ça pas pour te faire dans tout solo. Pardon, excusez. Maman, naza pressé ba tout monde va zozer langai. Naza pena tellement. Non, non maman. Frère Daniel, l'autre que la main a ndako. He's a better.